même mero na sala edi ngwa sala ngote na liberté na komisa mutu taba na liberté en plein bat. Ah, Sacré fumu na komisa na mais oui, na komisa mu kache mwana popia komi mwana bébé. Bali mero ne di ngwa tsala sala ngote. Bali mero ne di ngwa sala atsala sala ngote. Na komisa mutu saki aloso na a son frère na Selembao. oh, yo miso mutu saka loso. Oui, petit moko petit ngo lelo na okina braza zo biloko soko mo pesa ngaka na mwana eza mise en scène te ya mwana nde fétiche Kibondoki. ya mwana nde non kibondoki na fétiche eza biloko mibale kindoki eza po ofrener mutu mais fétiche eza pona laksa batu o nga na za nango eza lokwa profession nde yo za journaliste boye eza lokwa profession na yo nenga pe naza mystérieux Basardino zo bima. Kasi basardine wana to no mona ngo même na ba école tant otanga ba magie noire na ba école ezaki lelo nde to mona ngo so basali ngo to mona ngo kindoki to moni na église ba osambela mais ba pasteur to ça ba pasteur mais pasteur sera l'équipe ba lo bango asambeli pasteur bino bosali ça. mais oui ba pasteur oui to embara ba pasteur Yo voilà ba pasteur déjà pe ba pe pa no peta ke chaper ba pe no ba lo pe solution. mais oui to ezebele lebele oui to embara ba pasteur Chaper ba pasteur nini faut tangela biso pe ko pasteur nini. non on eza ba katimini vraiment eza ba katimini parce que moni batu lelo ba comment changer film batu ba mona ka on dirait bato basambela ngande bango nde bakutana na nzambe. OK biso nyonso tozana o bato nzambe po nzamba sala biso tout. Chaper pe moi ça va pas muta nzambe. Mais nga pe na muta nzambe. Mais oui non attends que église te église à liboso za na mutema nanga. Un bon féticheur c'était bon croyant. Un bon féticheur aza muto ayebi bible kolekana bato ba ote ya bato na be église. Biso nde ba vrai bandimi ya solo ya nzambe. Kati ya bible yango moko fétiche eza kati. Ah, chapeau. Bango nde bato biso to yamba bango nde bato to pesa bango ba pouvoir yango. Yamba banani. Oh, mais toi yamba ba pasteur. Ah, do yo yamba pasteur déjà. Musuku na rola so kantina ya sokola. Ah, kantina nini wana. Yamba pasteur ko. Ah, nyonso ezaka motema mutu. Ezaloka église pasteur wana zaka mutu lokwa yo asaka peka nyonso yo osala kutu biso nde toza plus que biso kutu toza malamu plus que bango. Ah, chapeur nde nini nango. Mais oui po bango o ba yo zo pa na biso so akutena mutu amabe bazwa nini mais bazwa gwati na kati ya bible makambo eza na CP ya bible makambo eza est-ce que bon ba utiliser kati ya bible ou ba utiliser sa bible. Ça fait beaucoup comment on fait pasteur. Oh, ngaza na boulou en l'air de jour na koma na mais ça na tenté. Nga kachera ndo bang sanga atika kacha koma ne pasteur. Ah nani wala. No kachera mo ndo bang sanga zinové. Papi zinové. Et bon il dingo. Ah, ngedi mabang sanga. Ah, baby ke TV dia tiki catch nga ntika lo bundane dingo te. Faut nous acheter ça na tête. Bon, ye mo pa no mona ke na obeta yeah. Ah, nande ni champion. Mais oui, Il dingo. oui. Il y a des goûts et des goûts. Nous on a quand des aspirine, des apena ba chloroquine, on million pena yo moro. Yo za kisini ni po no mona edingo za kisalikolo na marito ba teza ba kufa kufa pe yo ko za kisini. Nala ba jara ba chloroquine. Bienvenue dans votre émission Solo la bien, émission Epanzani Monde partout dans le monde, bazolanda émission la Bible Solo la bien. Avec votre M de serviteur, M Titipo, Kolom Makambabi, Bala Papa, toujours dans ta, Bala Papa, toujours dans l'actualité. En fait, l'autre Yambelbino, champion Mounen, maître Mounen, Oboyebi, Kenda Basango, Vic Abissos, émission Namso, Tosola, toujours bien. Le Lopet Bing, c'est une émission Namso, en fait, Tosola, n'est bien concernant, carrière, n'est concernant Mamboissa, la rapport, Yoka et Belé, il paraît qu'il y a un champion, Silla, il paraît qu'il y a un champion, Bunga, Amona, Navasute. L'autre Yambelbino, moko ya ba champion na kati ya chango précisément na commune njili bolanda ye pe bokomo na ye na émission na biso solo la bien avant to la Sabino le grand champion na senga kuna basa sumo transaction muke et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, merci beaucoup Balandi, merci beaucoup très cher internet vous êtes belé na senga toujours bo s'abonner massivement ndeka bo mesana ko s'abonner babi mikoto za na actualité babi tara film na lingala avec Ferdinand Bochwale télévision loco design, merci beaucoup pour la image. Plaisir à trouver vraiment Yakolanda Biso et Belé partout besoin. L'autre zane moko champion na biso to solane concernant sport concernant ba casquette et Belé to solane vraiment lelo na émission na biso solo la bien. Bonjour champion. Oui, bonjour. C'est présenté na ba obaye bioté kombo nani et puis telara kala na ebité. Oui, na vraiment champion li passe au boyo kara champion li passe yo mokili mobimba. Na vraiment nga moko yo en personne.
C'est quoi la histoire concernant parcours na bien de Bobandi pour le bon le champion d'Afrique. Oui, parcours nanga vraiment na oti musika. Na oti vraiment musika ba bayebi na oti vraiment musika. Talaka ko comme champion d'Afrique ti to banda kiti to comme lelo yo donc na oti ba liter, to oti lit toye. Biso le roi to sa panchaki mingi na magie. Nde lelo moni toza o toza. Nde lelo toza ba champion d'Afrique. Na mito to tombola vraiment bendele. Année passée na toza na Angola. Na to sa 3 mois na Angola. Bana Angola bambota trop président Wemba. Bambota trop vraiment. Voilà, champion habité ba difficulté ne belé beaucoup temps on pour le logo ma champion. Beaucoup tapé ba difficulté belé ba marambezan a te habité. Oui, na kuta ba difficulté belé ya makasi parce que na bukana na zika elongi mobimba tilito ikutu yango etikala donc nakuta na ba difficulté belé akenda production mo na mwanda tellement succès les gars fort ba master ba trikanga mais le roi tozaka ya bakoko tozaka nazaka atilelo. Tout le monde chapeau la suite aussi quand Zika na nina bitumba to ka na bino bosa ba gri wana na bino ezaki vraiment na bitumba ezaki production ya président Doudou la reine na Mwanda. OK. Président Doudou la reine na Mwanda place oza bana Mwanda en tout cas bambota trop wana vraiment mboka nanga. De nego di Maria Kendaki epesaki te senga kenga fona kota tango na kota ki na pesi makambo. Ne yebika succès sur l'équipe. Là où le succès, là, la mort reçue est prêt. N'habite champion. Dans mon okenda ka ba compétition moko po na yo trop bozala tout na lipasa na yo. N'habite okenda ka yo moko to bokenda na lipasa no. Po ba bi ke non ce qui okeka yo moko dans des timons patak qui te singa bozara na lipasa na yo. Wana de la magie, wana de la magie rouge, inspecteur de la magie rouge. Bon voyage en watikala ki sauf que toza ba makambo comme belé. Bamakampe privé zali esenga ke musu yatikala ngapena kende ouais jona yatikala ki po ya bunda wasute akomaneka makambo ya temple donc esenga ke ngana kende nde na kendaki bonake pour kuta na accident quoi na beta 6 mois na bondeko parce que qui tsaki mapata ke po babi no bino bosara bino mbale c'est azate c'est que ma rappelé mais siko so makambo so eza makambo ze belé faut ka toka bola il faut ka toka bola cho ezate. Ouais, champion habité. Pourquoi sport et précisément catch ta que uza catch na habité. Pourquoi ils ont évolué ta que ba catch am sonde ba vraiment mora banda ya biso na habité. Pourquoi ils ont pas de difficulté belé. Vraiment question tout n'est bien. Catch ils ont évolué par rapport à ba discipline mususu parce que catch ils ont senga ba moyen. Catch ils ont maman na business. Toza tout plus que ba musicien. So tali pena kala tango makambango ezalaka ba pauvre selemani bazaki ba musicien ba ndeko betela biso ba lever les rideaux ezaki musicien fois beta non liboso nde kache bundami so tali ata ba chic choc wana ezaki marque wana mais kache zo senga vraiment pour mata ezana ngo gravité zo senga ka ba moyen na batu ya volonté bazaka soute na habité pour ba mona catch na bino so beaucoup ça trop ba 20 ya moment ba to ba soutenir minezate pour trop ba grigrer l'équipe ba ventir l'équipe par rapport à ba talibana nde ba bunda ba combat na bango. Non bezaka biso nde toza mingi ba complexé tout monde on dirait catch oyo ba américain ou ba bundaka et on dirait l'équipe ya biso mais rien biso to bunda style congolais catch congolais et on dirait ba américain ba bundaka catch ya ba mi toza na 4 styles toza na style allemand toza na style français toza na style congolais mais biso sikoyo ba congolais toza mingi eza ba complexe moko boye toza mingi ba complexe mais na défendaka eloko moko babi non catch congolais pour soit sentir oyo il faut bunda style allemand 400 fétiche mais na défendre yango na s'intéresse na oui na bundinga na zwa sentir ona banda sentir wana banda féticheur na nazwa ngote mais nga nazwa ngo parce que au ba américain ba saka biso pe tozo biso ko to sala ngo na ba énorme o esengélité bango ba osala ngo bazana ba tapis ternage bazana matériel ya solo par rapport ya biso ba condition to bundela ka za ba condition très difficile hein. Oh nandeni oui mais biso to bunda likolo ya mabende na mabaya pour okoyi
mais bango ba bunda tapis ternage eza éponge à gaillard eza mais tala ba condition bango ba bundela kana ba condition bango ba bundela so biso toke kuna to bunda oh nandeni mais oui condition wana eza plus léger que par rapport ya biso bango so ba ya ba ko bunda la condition biso to bundela te sikoto le ba gouvernement na tika lo benga bino te na nyonso bosala pona mboka oui non so to bi gouvernement benga biso te to kosela pe gouvernement mais ba vie na biso ba leka ki ba solola ki bien te mais gouvernement pe akoki kozongisa vraiment biso lisusu na top parce que ce bateau baleka liboso basolola bien te biso toza na moment oyo toza parce que catch eza nango te ke sila te catch eza na top nga nakendaki sangani na mona na oti angola wa na 9e mois nde nazalaki na Kisasa nasali 3 mois na Luanda catch eza na top na Afrique sikoponi te bokenda ta mutu mo na bino boki bokotisa ta mo dossier mo pa ministre ya sport na hôtel sata ba idée na ba initiative oza nango po catch ya ba Congolais to ya ba Kina etombwama bon eloko lobi wana tango ministre Papini yango azalaki tosololaki yango tosololaki yango tobandaki pe ba démarche yango makambo mosusu tango pe ministre Denis Kambaya azalaki tosololaki yango pe mais sauf que ba makambo ka ndenge ezalaka oyo pe mamanda na esili akei oyo mosusu aye donc nde makambo yango traîner mais des ministres tant balekaki wana Papini yango excellence place oza bambota trop en tout cas tosololaki yango Denis Kambaya pe excellence place oza tosololaki makambo yango mais bao baleki autour oyo en tout cas non tozwi temps osolola yango te mais tomona ka bale baopesa bango ba 50000 tomona bango ba 100000 tomona bango ba bino bakipe bino te donc biso bakipa biso bakataka chama ata na lupango te oui sauf que tant au président Mobutu azali tomona ba grand na biso ba litanda Jaguar ba pauvre Selemani chaque week-end ba bunda na ntsele tomona ngo tant pe Denis Kambaya azalaki to bunda makamo na martira et ça qui bien tant Papini yango ya ki to bunda ki ouverture ya Ali Foreman on a bimisa ki mwana popia koma mwana bébé oh misa mwana popia koma mwana bébé oui mwana popia koma mwana bébé na anniversaire ya Ali Foreman oh oui donc c'est photos za image yango oui ezali fadna bo chafo balancer biso image wana ya mwana popi abongwani bébé donc to la ça va téléspectateur ba internet nyonso si réellement si ezama ya solo bo to landa. Voilà, merci beaucoup à Chapelle. Tout le monde a image dans TVZ Radio T. Tout le monde a bimisi moi na popi a comme moi bébé. Et ça ni dans le spectacle à bongo. De votre travail à dire. Oui, catch congolais c'est le spectacle. Catch. Même catch américain, même catch français et c'est spectacle. Donc bisoto pour pouvoir battre tout l'accent que c'est que catch. C'est que battu baza censé ya comprendre nanu liboso catch. Tango oyo bomoni wana yango wana eza mise en scène te yango wana nde fétiche kibondoki yango wana nde non kibondoki na fétiche eza biloko mibale kindoki eza po ofrener mutu mais fétiche eza pona laksa batu oyo nga naza nango eza lokwa profession nde yo za journaliste boye eza lokwa profession na yo nenga pe naza mystérieux. La fétiche c'est un mabete pour battre ba ko banga bino rabo et to kende te mona biso kende kuna te kuna fétiche bazo boma bazo sala boy ba sardine zo bima kasi ba sardine wana to no mona ngo même na ba école tant to tanga ba magie noire na ba école ezaki lelo nde to mona ngo so ba sali yango to moni yango kindoki to moni na église ba osambela mais ba pasteur to ça ba pasteur mais pasteur sera l'équipe ba lobango assemblée pasteur bino bosali ça mais oui ba pasteur oui to embara ba pasteur yo voilà ba pasteur déjà pe ba pe pas no peta que chaper ba pe no ba luka solution mais oui to ezebele oui to embara ba pasteur chaper ba pasteur nini faut tangela biso pe ko pasteur nini non wana eza ba katimini vraiment eza ba katimini parce que moni batu lelo ba comment changer film batu ba mona ka on dirait bato basambela kande bango nde bakutana na nzambe
ok biso nyonso toza na bato nzambe po nzambe asala biso tout chapeau pe moi ça va muta nzambe mais nga pe na muta nzambe mais oui non attends que église te église à liboso za na mutema nanga un bon féticheur c'était bon croyant un bon féticheur aza muto ayebi bible kolekana bato baote ya bato na be église biso nde ba vrai bandimi ya solo ya nzambe toza bandoki te tosimba ebela ba pasteur. Le pasteur n'est pas aussi. Oui, un bon féticheur, c'était bon croyant. Bon féticheur, aza muto ayebina nu Bible malamu parce que la Bible, na kati ya Bible ya ngomoro fétiche eza en kati. Chapeau de moi, c'est le bisonio potant la Bible. Oui, natanga la Bible. Natanga la Bible na za vrai croyant parce que na vrai féticheur. Un bon féticheur, c'était bon croyant. Les londe batu bazolinga ba changer ngo rythme moko boye te mais bangonde batu biso to yamba bangonde batu to pesa bango ba pouvoir ngo yamba banani mais to yamba ba pasteur do yo yamba pasteur déjà musuku na rola so cantine ko sokola cantine nini wana ya ba pasteur ko champion oui ba pasteur na yamba ba pasteur yango moni nyonso ezaka mutema mutu ezaloka église pasteur wana zaka mutu le roi yo asaka peka nyonso yo osala kutu biso nde toza plus que biso kutu toza malamu plus que bango champion na ndeni nango mais oui po bango o ba yo zwa pa na biso so akutena mutu amabe bazwa nini mais bazwa gwat gwa bosa nango nini ba batanzambe bakabola bino déjà non na kati ya bible makambo eza na CP ya bible makambo eza est-ce que bon ba utiliser kati ya bible ou ba utiliser sa bible question de savoir en moi question de savoir en moi je peux pas comment on peut pasteur nga zaka na boule wan de jour na koma na nga mais za na tenter tango ekoma na koma ngo voilà pe lik na eso pe ke lelo tango ekomi na bandango je pense qu'on a visé bando banda ba combat combien de combats au banda au bunda fait et puis au bimisa pe déjà ban oui nga na bimisa bana mais na bimisa bana trotter bimisa bana misato 4 bana ba comment ba banene moko akufa mibale bazali moko atikane catch akomane pe pasteur OK ape na église na ye moko nde na minute azali on continue toujours catch donate chapeau ba combo combien au bunda vraiment pour tout le monde tem sur 3 bano bimisi wana pour habiter na nzimte na 2 combat au bimisa pe bana non nga il faut ça ba combe belé nga na bimi catcher na 92 na bimi catcher na 92 na bundi ba combat trop vraiment trop nazala champion de Kinshasa Est 4 ans na kozala susu champion de Kinshasa Inter na kozala susu champion d'Afrique donc on a joué un peu na bunda catch na bundi vraiment catch et puis ba pays d'Afrique na tamboli pe moi trop biso bato sali pena lelo so bato bayoka mbongi na Brazzaville biso na mbongi wana nde ba Wasens ba Palmas ba Zoro biso bato to sali pena ki était ba adversaire na biso nde bango wana je pense ba pena bato pe ba bangisa bino pena ba catch pour wana mutu mo so vandi ya bangisa nga fort mutu ni ma bangisa o catch na bangisa ma nga catcher ando bangisa nga atika catch akomane pasteur nani wana donc catcher moko ando bangisa nga zinové papi zinové et bon yo dingo nga dingo bangisa nga biso mo bato be ba banga ye dingo kaka po ndo simba ne kin ebike ti ve dia tiki catch nga ntikalo bundane dingo te for nos chance na te ton bon ye mo pa no mona ke na obeta ya nandeni champion mais oui ye dingo oui moi libosa ya caméra ba Hollande wote pa bongo rente dingo pola te dingo pola petro zwaneti edingo ti atiki catch ebika tiko beta catcher monte nandeni catcher mon litanda Jaguar ancien catcher mwana moko abandundu vena biso mwana abandundu edingo atikalo gagner te donc Johannes zaki komanya so baotani edingo obeta ka edingo donc edingo azaki champion mais zaki na bato bazaki plus que edingo de posa champion petit oui mais natikala obundana edingo te to sani ba koto bandoko simba te tone bon zaki na type moi tabi azoi contrat moko yaka eyaka ba deux fois mais to yokana te mambo ba protocole d'accord mambo nde simba te na yo moko ba keno dingo obeta nenga na nga moko vraiment na monomo na ki edingo obeta ngate na nga moko vraiment
mais bato batanga sala ba mamero muso be o edingwa sala ngote ba mamuneti ni oyo sala ngote dingwa o sala te o dingwa mela ba michopo mela pe collègue na mio de nemaza pe mona ya Njilia to mona amela ba michopo ba mettre na ba mollet télévision wana koko na ngai nani koko na chapeau faut la clair mal à l'aise wana mal à l'aise wana koko na nga wana bana panzana sango mabe nga ba mema mero na sala edingwa sala ngote na liberté na komisa mutu ntaba na liberté en plein bato sacré fumu na komisa na mais oui internet le ça le internet ba kosa souté oui na komi na liberté na komisa kacher ntaba masa sebeta batu bazoka mais oui na comme ça kacher mwana popia comme mwana bébé balimero ne di mwatika lo sala ngote balimero ne di mwasala atika sala ngote na comme ça mutu saki aloso na a son frère na Selembao yo muso mutu saki aloso oui petit moko petit ngo lelo na okina braza zo bilo monsieur comment pesa nga kana petit ngo kena braza vu la salle c'est fort nani bébé cho a salle c'est fort mais so tuni batu na expliquer na place na wenza Selembao na son frère na comme ça petit wana bébé cho saki aloso batu baza témoin ba mona et puis je monte bimate masa c'est beta bana quartier wana ba boya to bima masa c'est beta quartier comme ça qui premier nebisi yo ke y a des goûts et des goûts ndo mona ka geza na ba aspirine eza pe na ba chloroquine o million pe na yo moro loyer dita yo za kisinini po no mona edingwa za kisalikolo na marito ba teza ba dusu ba kufa pe yo ko za kisinini ngala ba jara ba chloroquine ya vrai ngala ba jara ba chloroquine so melinga iner dita bololo mais c'est vérité no moni ntomo linga mingi ba influence ya média te parce que ba influence ya média comme trop si biso bato to sala trop nga mi benga pena na kati nga na ajibe champion yo ajibe na benga na kati nga na ajibe ba kati be bazana ba kitchen de jibe ma ba kati oui tout na bo chale solo bien tout na point mais excellence papine yango place aza ayebi na ma événement ya président sortant biso to salango chef de l'état biso ezana martyr ba mona donc toza ba kacher mais chacun mutu na mutu azana qualité na ye mais paraît aussi là na opé qui c'est la société na force to bundara société comment nos vétérans c'est na bi makambo ngwa ki jibe parce que to koma ko longola mingi ba influence à média donc mingi to bomba mais mutu bomba maleki o maele aussi là na hote te na sila te naza vraiment ça peut ba pe ba kota naza vraiment o kisimba mukolo nazali na habité champion à part sport bosa la sous cop nini pona moni lipasa na yo à côté à komana mutu ba pantaka à komane o to benga nganga ya mane maître spiritualité oui no poko taper kana cop lipasa na o oui ngape to na cop mona ye mais basé vraiment mingi ezaye on est qu'à deux personnes soit bon basé mingi moto ça makamusuté na vraiment na basé mingi na catch ya za vraiment basé mingi na mystique ça vraiment gouvernement mokonza mboka pas fatigue béton en tout cas sunga catch moto aweko sauver catch ezaka eza moto musuté mokonza mboka yo za kinwa moto akosauve catch ezaka yo oyebi ndenge ba stade 24 bandeko kotonda à l'époque moto akosauve catch ezaka yo kotala mabe bana note papa sunga catch merci vraiment. Voilà, merci beaucoup, très cher Internet. Merci beaucoup de Zanina champion. Il passe à champion d'Afrique, Bunda, Boyebe, partout dans le monde, Boyebe, partout, surtout dans Kinshasa, Bana Matadi, Bana Mwanda, Boyebe, champion du passe. Merci beaucoup, Ezaki Bongo, l'émission, la mission Bongo, solo là bien, oh, tu y a champion.